Shalom, shalom, libota na nzambe, shalom, shalom. Ba maman, ba jeune fille, bana, j'espère que vous allez tous bien. Je veux bien par la grâce de Dieu. Na kumisi na nzambe pe na senge merci mingi. Ye muta a permettre tozala tokuta na lisusu na tangwa lelo na pokwa lelo na butwa lelo, ça dépend à l'heure à laquelle okolanda vidéo oyo apesi biso souffle de vie. Et je vous remercie également na pamboli nzambe pona ba vie na bino pona mutu nyonso oyo alanda kina nous émission passée pe oyo akolanda biso lelo parce que ezali temps o boza kocha beaucoup ko selelo mususu beaucoup ko na live mususu beaucoup donc beaucoup ko na chaîne mususu mais vous préférez bozala awa na la voix céleste pona kolanda émission na biso. Je me présente pona ba oba ebingaite, je suis la servante de Dieu Lydie Mombata. Par la grâce de Dieu, je dirige un groupe de prière et d'intercession qu'on appelle la famille 100% Jésus-Christ. Tosambelaka tous les jours, de lundi à vendredi. Tosa ma chaîne de prière. Et samedi, nous avons Je sauve mon mariage. Et Zali Bamate a vraiment sur l'Ibala et accompagné de prières, bien sûr. Et puis le dimanche, Tosalaka, partage biblique. En tout cas, nazo ko lancer pe invitation pour na yo mutoling koyeba parole de Dieu. Tu veux vraiment apprendre parole de Dieu et puis prier selon la parole de Dieu. Au contacter na numéro oyo ezali ko s'afficher awa, contacter na WhatsApp nanga komelanga parce que je suis busy na kozwa toujours temps pour na ko répondre yo pour na kotsa na kati ya groupe ya prière et d'intercession la famille 100% Jésus-Christ parce que kuna wana ezali vraiment pour na batu oyo balingi vie na bango échanger, c'est-à-dire to teyaka vraiment la parole de Dieu. Nous prêchons vraiment oyo nzambe alingaka bala nebayeba pour naba pambolama. Comme la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 6, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Parce que banana nzambe mingi basambe la kame bien te. Pourquoi? Parce que ba yebi lilo bananzambe te. Et dans la famille 100% Jésus-Christ, en tout cas, totanga parole de Dieu, yango chaque dimanche il y a partage biblique. Totika ba micro pour na ba maman ba papa ba ko partager et l'oronine et tout aki bango pendant la semaine et to salaka vraiment exercice ya ko tanga parole de Dieu. Tout le monde est en train de méditer le livre de Luc et après tant que aussi sa livre il y a Luc mutunyon so akoya ko partager expérience ni nyango à salinango pendant lecture naye et il y a des devoirs, il y a des devoirs, il y a des instructions par rapport à chaque livre et ça permet vraiment aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu de connaître la parole de Dieu et souvent nous prions en utilisant la parole de Dieu parce que lorsque tu pries selon la volonté de Dieu, Dieu t'écoute et akope sayo oyo ozali kolinga parce que mingi baza ko souffrir parce que ba yebi parole de Dieu te ba sambela na bango mais ba sambela ka bien te. Et Osée 4 verset 6 te dit que mon peuple est détruit parce que il lui manque la connaissance. Alors sokoza penza na posa ya ko yeba parole de Dieu, ya ko linga nzambe, ko tambola na ko banga nzambe, o contactenga. En tout cas, je te promets, parce que ça fait 3 ans que je fais ce travail, na moninde batba ki ba bébé spirituel et lelo ba koma ko sambela avec il est écrit. Lelo na masolo na bango, c'est la parole de Dieu et elle pratique la parole de Dieu et nous avons beaucoup de témoignages, beaucoup de miracles par la grâce de Dieu. Si Dieu le permet, na kobanda pe koleksa ba témoignage mususu awa. Que Dieu bénisse la voix céleste, cette chaîne Oyo Ndimi koleksa ba émission na biso Papa Alvin Nzambe apambola yo koleka musala na yo ekende liboso. Bien aimé les mamans, les jeunes filles, les lots na ye lisusu toko banda koleka chaque dimanche soki bolingi boye ba vérité boyo ka parole de Dieu parce que j'avais dit donc je ne parlerai pas que du mariage mais de la parole de Dieu parce que moi si il faut koye ba parole de Dieu pour na ko réussir. La parole de Dieu te dit dans Josué 1 verset 8 que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite les nuits et jours pour agir
fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès. Mutu nyonso azana posa ya réussite na succès na o nyonso azoko sala, surtout basi toza penda na posa ba mabala na biso e fanda, ba mabala na biso e simba, ba jeune fille pe bazana posa soki ba koti mabala na bango e fanda e simba, parce que il y a vraiment malheureusement trop de divorces. Pourquoi? Tout simplement parce que la femme n'est pas enseignée, l'homme n'est pas enseigné et c'est du catastrophe dans les foyers. Et ce n'est pas la volonté de Dieu bien-aimé. Divorce est à la volonté en Zambété. Ce qui c'est parce que Dieu me l'a imposé. Et puis, kende côté à bas la vérité, baza ba problème est belé et nazana posa kosala, mais nazo koka kosala te. Pourquoi? Parce que baza kosala oyonga na lingité. Alors Dieu dit dans sa parole que sa main n'est pas courte pour bénir, mais ce sont les péchés qui mettent la séparation entre lui et nous. Yango tango nakoya mingi eza pona bato balingi vérité, balingi vraiment vie na bango échanger. Lelo torotanga na bino na 1 Corinthiens. Alors tombo monanga lelo pesa dimanche maman fungo la parole de Dieu, fungo la Bible na yo otanga nanga. Parce que batu mingi batanga la parole de Dieu te. Chaque dimanche, zalaka awa na la voix céleste. Soko yé ozana Bible na yo déjà. Soko monka vidéo ya maman lidi mombate koti. Zwa Bible na yo, zwa kaye na yo, nga Bible na nga yango oyo. Zwa Bible na yo, zwa kaye na yo, zwa je sais pas, ba souligneur na yo, ba marqueur na yo, pona tozo ko apprendre ngana bino parole de Dieu. Amen. Comme ça, soki bosali oyo nzamba lingi, bongonde boko pambolama. Bongonde lo boko ya nzambe ekozali kolo na bino. Bongonde boko zala ba bien-aimé de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ a dit, c'est lui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Et celui qui garde mes commandements, je l'aimerai. Mon Père l'aimera. Mon Père et moi viendrons faire notre demeure chez lui. Yango, il faut qu'on linga parole de Dieu. Alors, nous allons ouvrir ensemble la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 7, versets 32 à 35. Cela s'adresse aux mariés et aux célibataires. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? 1 Corinthiens 7, versets 32 à 35. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt, ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Bien-aimé, lelo nzambe alingi na émission na biso kozongisa mutu na place na ye. Alléluia. Alingi tozonga nanu na ba place na biso. Alobi na makomi na ye, je ne veux pas que vous soyez dans l'inquiétude. Nalingi te bo tungisama. Nalingi te bo zala na ba inquiétude. Bo se questionnaka mingi. Alors, je veux qu'il y ait la différence entre un homme marié et un homme qui n'est pas marié. Entre une femme mariée et une vierge. Il faut qu'il y ait cette différence. Alors, différence oyo alobi tokosa les andengeni. Ba oyo bazali ba marié. Ba s'occuper na moyen ya ko plaire basi na bango to mibali na bango. Ba oyo ba balate. Ba s'inquiéter na makamba mokilité. Bino bo s'inquiéter de moyens à plaire à Dieu. Afin bozala pur de corps et d'esprit. Bosela nzambe sans distraction. Alléluia.
alobi que na lingi différence ezala entre les femmes qui sont mariées et les femmes qui ne sont pas mariées, entre les hommes qui sont mariés et les hommes qui ne sont pas mariés. Et si vous remarquez, dans le monde d'aujourd'hui, vous allez constater que basi o baza marié, baza ko vivre on dirait ba célibataire. Mi bali o baza marié, baza ko vivre on dirait ba célibataire. Ba oyo sikoyo bazali marié te, bango nde ba komi ko vivre on dirait ba marié. Ba komi ko vivre yakato fanda. Et pourtant la parole de Dieu nous dit, soki nanu obalite, tu dois t'attacher à Dieu. Tu dois t'attacher à la parole de Dieu. Tu dois servir Dieu sans distraction. Sans distraction. Il veut que tu puisses le servir sans distraction en ayant un corps pur et un esprit pur. Nazokolo blano nuba célibataire. Parce que nous devons d'abord commencer par mettre de l'ordre dans notre vie. Parce que ce qui ordre ezalité, ezala pas si ba maman célibataire, ezala pas si banana biso célibataire, ça sera très difficile pour na okota na kacha libala moko de foi qui est réussi. Alléluia. Parce que mingi tozoko banda mabala mabe. Tozoko banda mabala non ba baliote. Ozoko kota déjà libala, okomi ko vivre on dirait une femme mariée, okomi na yope ko bota on dirait une femme mariée, okomi ko servir mobali on dirait une femme mariée, et pourtant Bible est pekisa et pekisa et pekisa. Bien aimé, lorsque tozako sala oyo nzamba sengite et c'est retournaka toujours contre nous. Nous avons toujours des répercussions. Alléluia. C'est pourquoi la parole de Dieu te dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Soki oyebi makambo te. Maman, okokuta na kana mobile na nzela bwe. Bolinga ni karabwe mbalama pouf boke. Yaka to fanda, yaka awa ngai awa. Combien de femmes ont été déçues? Combien de femmes balekisi air? Yako s'occuper na mobile oyo abala bangote. Lelo ba simba mutu. Ba botsa bango bana. Mais lelo ba simba mutu. Alléluia. Lelo ba simba mutu parce que mobile yango akenda ko bala place mususu. Mobile yango mwasi mususu mutu a récupérer. Parce que tant bozo ko fanda ya ko to fanda wana, le mari ne se sentira pas obligé de t'épouser. Pourquoi? Parce que ozo ko pesa nyonso. Ozo ko sala nyonso oh normalement moi c'est li balande, moi si oh ba honora, moi si oh ba kenda libosa ba parents, ba loba que non, ngana lingé ba kota penza na kacha porte. Alors tongo ba mi ba reconnaîtra ka valeur ya moi si na bango akolinga nini aokende ko bala. Alléluia. Aokende ko honorer ba parents. Aokende ko yebsa bango en tout cas, je reconnais votre effort parce que to sali moi tamo ya fiançailles, na moni que votre fille vraiment, c'est vraiment la femme que moi je voulais. Donc éducation qui toko obo pesi moi na ko honorer na symbole obo sengaka ba koti vraiment na porte pour na ko honorer ba parents. Alléluia. Basi wana oba honoraka wana. Nde bango nde mutu. Tangu baza ko bala bango nde mutu siko ba kolinga ba s'occuper moyen à plaire à leur mari parce que ba rozala wana pona kolambela bango pona ko sukola ba sous-vêtements la bango pona ko sala musala ko entretenir ndaku na bango ndaku ezala bien ko satisfaire papa nyonso ko liesa ye bien moi sala nde mutu akozwa temps na ye akozwa énergie na ye mais oyo non ba honorer ba parenté. Oyo non nous va reconnaître non nous valeurs ya ba parents na binoté. L'apôtre Paul a lobby binobo s'inquiéter na makambo wana te. Binobo s'inquiéter de moyens à plaire à Dieu. Binobo kangama na nzambe parce que le temps oyo bozoli ko kangama na nzambe wana, c'est-à-dire bozoko donc pourquoi il faut bo kangama na nzambe parce que okoki kokota libala te soko zali une femme sage te parce que c'est la femme sage qui bâtit la maison et
sagesse wana ba akiraka ngo déjà tangu ozana nous célibataire, tangu yo elenge mobali, tangu mobali aza célibataire, tangu mwasi azali célibataire, wana nde maman, wana nde ya kolukelongi na nzambe, wana nde ya kolinga kotanga parole de Dieu, wana ya kolinga kobanda penza de Genèse Apocalypse, oyebi parole de Dieu, oyebi qu'est-ce que ton Dieu veut, parce que okoki kokako aider mobilité, soki yo moko oyebi parole de Dieu te, parce que mutu oyo asala libala ezali nzambe, pona o réussir libala, il faut ozala en relation avec mutu o ape sara libala, pona o réussir libala, il faut koyeba bama komi ya mutu o ape sara libala, il faut koyeba bama komi nyonso o etali libala pour que tu puisses réussir, c'est-à-dire o pratiquer yango o réussir, mais lorsque, parce que tango suko okobala, moko ekomake okomi na occupation ebele, tango bana bayaka, mobali azawana, il faut s'occuper na mobali, il faut s'occuper na boye, mais tu n'as vraiment plus le temps par rapport à temps aux alaki yomoko. Tant noyo et comme à départager. Mais lorsque aux ali moana, alors ce que vous êtes célibataire, tant naowana, il faut au maximiser ango, yako kangamana nzambe, yako sa la nzambe sans distraction, yako luka elongina nzambe, yako yeba parole de nzambe pour que tu puisses acquérir la sagesse. Oyeba parole de Dieu. Parce que une femme qui bâtit la maison, c'est une femme qui craint le Seigneur. Parce que si tu ne crains pas le Seigneur, okobanda kozwa ba décision ya libala oyo il ne fallait pas. Okobanda ko réagir na kati ya libala bien aimé selon la chair et cela va te causer beaucoup de préjudice. Faut ko yeba parole de Dieu. Yango ici Dieu insiste. Alobi ke yo mutu nanu obalite, occupe-toi des choses de Dieu. Occupe-toi de moyens à plaire à Dieu parce que nzambe ye moko ayebi erni nyango akobalisa yo parce que tant to balaka pona concurrence te. Tant to balaka te po biso to se décider mais to balaka parce que ton ya nzambe amoni ke aussi acquérir sagesse o ya lingaki alors akokotsa na kati libala pona okende ko remplir mission parce que souvent nzambe apesaka mibali atie bango ba appel apesi bango ba talent apesi bango mission mona mokili alors akotio pembe na mobali wana pona yo osunga ye exemple soki nzambe akeli mobali na yo alobi ke mobali na yo il faut azala mutu ya ba nation, c'est-à-dire un pasteur qui doit atteindre les nations, c'est-à-dire yo sikoyo tant yo kozala pembe ya mobali wana il faut osala ke vision ya nzambe wana ekokisama na vie ya mobali na ye. Alléluia. Pour dire que musala tozana kati libala mais tozana mission mon côté ba mususu nzambe atindi bango mobali moko il faut akoma pasteur. Alors moi ça bongo il faut zala moi si ya mabondeli. Alléluia. Il faut zala moi si ya mabondeli. Il faut zala moi si qui a déjà été préparé tant azala qui célibataire. Il faut zala moi si alingaka déjà nzambe parce que soki okoti na kati ndako libala moko boye mobali on fa kaza pasteur mais yo moko linga makamba nzambe te o mona ke bo sala donc mais yo moko linga no makambo nzambe te okroyara no nango te yo omelano eneken yo omelara muscador or na ndako ya pasteur muscador ce que koti ekim sabandimi na ndako ya pasteur whisky ce que koti ekim sabandimi omona ke yo okolinga komela muscador mobala koloba ke na ndako nanga ba mela muscador te parce que moi je dois prier, moi je suis serviteur de Dieu et du coup incompréhension yokota place bitumbe rozala okoma moi si qui devait aider à ce que papa wana akoma pasteur mais yo sikonde mutu ozala mutu okobundi sa ministère na ye parce que ozwa qui sagesse te tant ozalai non bolenge na ki bolenge na yo au lieu peut-être que tu puisses apprendre les choses de Dieu, de t'attacher à Dieu pour servir Dieu sans distraction te yo zaiki na kata distraction yo bande déjà ko changer les lozana Pierre lobe ozana Luc lobe ozana kuna ndecho ozalai no bilinga linga ale okoyi sukai pa mutu moko boye nzokande azalaki pasteur il faut comme pasteur ou soit ta mususu pe azalaki ne pasteur te mais au fur et à mesure ko balani après aye ko se rendre compte que non il faut comme pasteur au bandi ko bunsa appel wana pe okosum kana miso nzambe soki mobali na yo nzambe akobenga tamsu mobali moko boye donc peut-être banquier. Alléluia. Yo siko il faut il faut détecter le kwana parce que biso ba msusu oyo toya par exemple na libala mobali na tanga kité. Alléluia. Mobali na tanga kité bozo ko banda bino mibale ensemble. Il faut que siko ko yeba ko détecter et lokoni mobali alingaka. Yosko obanda nini ko imposer mobali choix oyo yo olingi.
que non, sala boy pona mbongo, sala boy pona mbongo, omoni hein, Haïti mute futara bien, omoni hein, boy loro boy mute futara bien. Mais nzambe tonga tinde na kata mukili, atinde pona azala banquier. Et du coup, na sagesse te oyebi parole de Dieu te, oye barakute que nzambe atindara biso na ba talent. Alors yo komi ko pousser mobali asale loro pona mbongo. Du coup mobali akozwa tan na ye 3 ans, 4 ans, 5 ans ya étude, ye loro mo peut-être alingité juste kara pona ko faire moi si plaisir. Et tant que kuna on commence stressé parce que alingi ne lo kangote et eko zongela kara yomo parce que ba stress wana e banda ko zongela yo musala wana ba stress wana musala na e banda ko zongela yo o mona ke libala na bino e comme na ba problème e belé. Donc yango nzambe alingi nanu pona bino non boza ba célibataire bokanga nanu na nzambe. Il faut qu'il y ait une différence. Yo non ba baliote okoki ko vivre comme une femme mariée té. Il faut qu'on vive peut-être non n'est pas parents à bino, ba honorer bino. Parce que souvent, nous désobéissons à Dieu, ça se retourne toujours contre nous. Alléluia. Et ça retournera toujours contre biso. Pourquoi? Parce que mingi maman ba simba mitu. Mingi ba kansaki parce que na boti muna mobali oyo, c'est que automatiquement arobalanga. Lelo a se retrouver, lelo na mwana oyo, lobi na mwana oyo, lobi na mwana kuna, aza stressé, a comme na ba problème et belé. Pourquoi? Parce que on a voulu vivre comme des mariés et pourtant on n'était pas censé vivre comme des mariés. Lorsque tu n'es pas marié, tu dois t'intéresser aux choses de Dieu, des moyens à plaire à Dieu pour éviter, parce que Dieu il est assis sur son trône. Lorsque ton respect ta parole n'a été, ça se retourne contre nous. Lorsque on ne respecte pas la parole de Dieu, bisonde mututo subisaka. Combien de mibali ba escroka basi. Moi si azaki na ba moyen na ye, nzambe a pambolier pendant kazana un célibataire, abade peut-être ba business na eto, et puis nzambe malem be abunza bud. Lorsque abunzi a comme na ba moyen na ye, a coûté na mobile moko boye escroc. Alléluia. Encore plus op basi, ceux qui te montent au légal libala. Nous sommes faciles à donner notre cœur. Facile vraiment donner notre cœur, car moi bamaloba morobo ekaya sukali onzimi allez ozu suko mobali yango okotisiende na kachanda olio mobali nde mutabala oyo ke na kachanda kunaye mais yonde muto okoti na mobali nono a honorer binote a honorer ba parents na binote a bangi kutu famille na binote yonde mutu okotise obandi ko fungwela ye nyonso obandi ko fungwele bambongo na yo obandi ko betele ba business na yo makambo belé après mobali azu karato ya royeba yo abandi non ko escroco ya muke tellement yo pe oza vraiment na posaka ya bolingo oza vraiment na posa bolingo okomi ko pesa nyonso na ba code ya banque na yo na makambo nyonso ozo ko vivre on dirait marié après tango a royeba babilo nyonso. Combien de basi ba escroka bango? Combien de basi ba perdre bambongo na bango? Pourquoi on a voulu vivre on dirait des mariés et pourtant nous ne sommes pas des mariés. Et lorsque vous vivez comme ça bien aimé, il y a de forts risques au koya penza na piège ya monguna pe okoma ko regretter vinayo okomaka si je savais lo na komi ko nyo kama tala munde mobali o asundoni na bana lo na komi ko nyo kama la vie n'est plus facile na zesus na tanda yanga ite parce que mobali o escroka mobali o escroka ngambongo mobali o ayiba ngambongo mobali oyo donc asentenga kuna asentena mwasi mususu kuna. Pourquoi akosala bongo? Pourquoi? Parce que azana ye na contrat mon côté. Alléluia. Azana contrat morote mibali mususu au moins soka sayebi ke nasi na fandi saki ba parents ba famille nyonso mibale basi ba fandi na ke na sala sous aventure na ba bokilo nanga ezala soni na côté nanga ezala soni au moins eza ba biloro mususu banda ko réfléchir 2 fois avant salango mais soki ba parents na okutu ayebeta bilongi na bangote. Alléluia. Bandero na yokutu ayebeta bilongi na bangote. Mais bobandi ko fanda ndako moko, bobandi ko kabola makam nyonso, bokomi ko fanda on dirait ba marié. Maman, il faut faire très attention. Soki bolingi ko réussir na vie, il faut ko tambola ndenge nzambe alingi et ça va vous épargner beaucoup de choses. Alléluia. Ça va vous épargner beaucoup de malheurs. Ça va vous épargner de si je savais. Bolanda oyo nzambe alobi bongonde boko réussir. Après, parce que tango okomi pesa na nzambe, c'est comme ça que nzambe na tonaye akokoti sayo. Parce que mariage, c'est toute une mission. Ezali mission nzambe azako tinda yo kokende ko sala près ya mobali moko. Et puis pona ba femme mariée, alléluia. Pona ba femme mariée, balobi ke ba oyo basi ba bala, ba ngonde sikonde ba s'occuper
na bamibali na bango, va s'occuper des moyens à plaire na bamibali na bango. Mais combien de femmes mariées, les loba comment na katia distraction? Combien de femmes mariées, les loba Facebook konande mutu et comment kozwa vie na ye mobimba? Akozana mobali pembeni wana, mais akosolisa kutu mobilité. Balalaka on dirait ben inconnu. Nakati ndako wana on dirait il y a deux inconnus, mutna mutu azana ndenge na ye, mutna mutu avivaka na ndenge na ye, donc ndako wana ko sauve qui peut. Alléluia. Sauf qui peut, c'est-à-dire mutna mutu avivra na ndenge na ye, mutna mutu azana makam na ye, moi si alinga su ko plaire na mobilité, alinga ko servir te, mobali yo sala oyo lingi, moi si sala o lingi, maman nanga, so qui tu es marié. Et que au côté na babilo kwana na katia ba distraction zongela rôle na yo en tant que moisi, parce que dimanche prochain tokoloba na rôle de la femme. Pourquoi tu es dans le mariage? Alléluia. Pourquoi tu es dans le mariage? Yangwana lelo, donc zongela rôle na yo moisi. Tu dois t'occuper de ton mari. Tu dois tout faire pour na ko plaire mobali na yo. Mulibala oyaki pona mobali. Ozawana pona mobali, parce que dommage tellement mingi bazaya koyeba te tango bazako kota na katia libala, parce que na monyango mingi nazako tanga tango mingi un peu partout. Moi si soki koti na libala azoko continuer kotala dans intérêt na ye yango na lobara toujours soko monike batangisa yo mingi et que yo zano na posa ko sala mama mariage ezalaka obligatoire te. Ozana droit na yo yako fanda no célibataire. Osala musala, okende koluka musala na yo, ozala PDG, ozala soy pena nyango, musala o bandoro voyager. Nefa ko kotinda ko osala une semaine à Hong Kong, kende ko sala 3 semaines à Chine. En tout cas, soki ozano célibataire, au monde kolinga no via bongo maman, libala ezanango obligatoire te. C'est ton droit, c'est ton droit. Mais soki olingi libala, au moins carrière na wana, il faut que tu aies des côtés. Pour okoko kende ko kuta, par exemple, moi si il faut osala moi ça pasteur. Moi ça pasteur yo o kende ko sala, musala oyo o voyageur aux autres comme mobile na oyo moko. Impossible. Alléluia. Tu es peut-être même obligé, peut-être même kutu osala pété, osala wana na ndaku. Pona osunga ba mama ya ministère ozala wana na ndaku pona ko sambelaka pona ko kotaka ba jeûne et prière ozala wana na ndaku pona ko soutenir mobali na yo po mobali akoma oyo nzambe atinde na kati ya mokili. Soki mobali na yo koki ko bala mobali alobi que non, moi je veux que moi si nanga fana na ndaku, moi je veux que moi si nanga fana na ndaku parce que il faut ko boko la bana mama oko fanda na ndaku. Okofanda na ndaku, tu seras obligé ya kofanda na ndaku parce que yo oye na kati libala pona kosunga mobali. Alors ton ozokoloba oui na libala, tu es en train de dire crois na vie na yo na ba projet na yo. Alléluia. Tu mets croix à ça parce que tu es là pour l'homme. Et soki la parole de Dieu te dit que le mari est le chef de la maison. Mobali ebiso ke yo kofanda na ndaku pona koboko la bana yo oboyi. Tu es en train de désobéir à l'autorité. Et la parole de Dieu te dit que toute autorité vient de Dieu. Que celui qui s'oppose à l'autorité est en train de s'opposer à l'ordre que Dieu a établi. Et il s'attirera une condamnation. On aura le temps d'en parler. Alléluia. On aura le temps d'en parler. Alors, ceux qui osent télémer la mobile na yo, osent télémer la autorité, et tu vas t'attirer une condamnation. Yango, il faut qu'on yeba avant qu'on bala. Bozwa temps ya fiançailles. Oyeba qui tu vas épouser. Mobile yango lingara moi ça sala. Alingara moi ça sala te. Par rapport ya ba ambition na yo, est-ce qu'on peut permettre au sala pe ba ambition na yo parce que ba ambition na yo, il faut eleka toujours nasima o mobile parce que ozawana pona nanu ko aider mobile. Alléluia. Ozawana pona nanu ko aider mobile. Mobile vision na e salama. Vision na ce qui est fandi, yo parce qu'en parallèle peut-être tu peux commencer à faire ta vision. Mais ce qui vision ya mobile est fandité. Ce qui mobile nzambe ayebise que dans APC vision il y a ba chaîne na biso oyo kaka. Chaîne par exemple ya minene boy. D'être ka ba chaîne na biso par exemple boy. Kenzambe APC mobile na mission. Il faut azala na chaîne. Il y a YouTube.
Par exemple, il y a Mounene, et Kopambola Basai Nanzambe, et Kopambola Bana Nanzambe. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu es obligé. Il y a na kacha vision. Obligé, tu es obligé de soutenir cette vision. Parce que la vision vient de Dieu. Tu ne vas pas dire, ah, waneza ya mobali, wane talinga itenga na linga na babilo konate. O linga bilo konate ndeni. Parce que yoza wana pona osungae. Attention linga rate, il faut apprendre ko linga yango. Parce que tu es là pona ko sungae. Yango dimanche prochain. Bozala awa. On va parler du rôle de la femme. Alléluia. Parce que basi mingi, bazana kacha confusion. Basi mingi, ba continue libala wana, no kansakiza fait de l'amour. Bango ba yena fait de l'amour. Et pourtant libala ezali responsabilité. Libala ezali sagesse. Libala ezali intelligence. Libala ezali ke bozoko construire. Bozoko bâtir. Et puis bozoko sala ke vision ya nzambe et kokisama na couple na bino. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abondamment. On se voit le dimanche prochain. Soko lingi ko yeba lilo balanzambe parce que biso to tang sera vérité. Et vérité wana nde mtu et ça la différence tabana ya nzambe baza ko mona loboko na nzambe pourquoi baza ko yoka mate ya vérité. Alléluia. Olingi vinao échanger. Olingi vinao échanger. Olingi place mo bate ya kao vérité. Pona vinao échanger parce que oso lembi ba problème ozana ngwana. Ozana posa nzamba sala. Bien aimé, parce que mingi bo sambelaka. Ozoko sambela me orgueil pembeni. Ozoko sambela me lokuta pembeni. Yo ozoko sambela orgueil pembeni. Mais Dieu te dit que je résiste aux orgueilleux. Au mona muto maman, depuis na bando ko sambela ça fait une année de sambel. Est-ce que oso tiki orgueil? Parce que Nzambe, il résiste aux orgueilleux. Alléluia. Na une année wana. Est-ce que aussi o tiki songi songi? Na une année wana. Est-ce que oso tiki bisengo ya mokila? Est-ce que oso tiki l'amour du monde? Parce que la parole de Dieu te dit que celui qui aime le monde se fait ennemi de Dieu. Parce que mingi bozo osambela, mais bozo koyeba te ke bozala ennemi ya Nzambe. Poso ko lingi mokili, ozala ennemi ya Nzambe. Alléluia. Ennemi ya Nzambe. Et moyen Nzamba sala ezate. Bien aimé, nazaki bongo. Un pied dedans, un pied dehors. Un peu d'alléluia, un peu de rancune. Un peu d'alléluia, un peu de songi songi. Na sambela, nande nango mona lobo na Nzambe te. Des années na luka Nzambe, na bandaki nanga ko mona lobo ko na Nzambe te. Tangu na Nzamba bandi ko tangi sanga makambu oyo, na bandoko ya chaque dimanche awa. Pona bino. Tangu Nzamba bandi ko tangi sanga makambu oyo, na bandi ko appliquer yango. Deka Matthieu loba wana. Que recherchez d'abord le royaume des cieux et la justice de Dieu. Bien aimé, j'ai vu la différence. Une sacrée différence dans ma vie. Et le long nakoma mutako seka. Liboso na ndo sekate nazaki mutako lela. Alléluia. Et yangwana Nzambe ebisa kinga. Ndeti yo yebi siko bakle wana zwa. Te ya pe bananga. Nazana posa osala pe na vina bango bakangolama. Que Dieu vous bénisse. Nous avons un groupe d'intercession et de prière, la famille 100% Jésus-Christ. Contactez-moi et na okot Sabino, boko sambela, boko luka penza Nzambe, pe boko koma kolinga Nzambe. Koma kolinga Nzambe, boko yeba pe parole de Dieu. Le livre la loi wana et okoma na munona bino. Parce que mingi, botanga la Bible te. Mais na 100% Jésus, là-bas c'est une école. Vous lisez la parole de Dieu. Dès qu'on a eu Siko là, on a commencé de lire le livre de Luc. Bah maman baotanga. Nous avons aussi des hommes, les papas aussi sont en train de méditer la parole de Dieu. Et bah partage biblique, c'est juste waouh. Oh Nzambe, azoko sala. Façon Nzambe azoko lobela bango. Pendant bazoko tanga, donc bah on met la témoignage, c'est juste waouh. Et je bénis le Seigneur. Puis na ba témoignage na bango zaika maman nga ku nande na ngotanga Bible te. Maman nga ku na yebe na Bible te. En tout cas maman merci parce que awa to tanga Bible. Awa to yebi Bible. Awa to comme kolinga Nzambe. Awa ba vie ont changé. To comme pe ko seka. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se voit le dimanche prochain. Bye.